Balandi. Naye lelo pour la deuxième édition na biso ya magazine na Lingala. Magazine na biso kombo na yango de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Nasalaki déjà na français na thème oyo ya 100% phénomène 100% na examen d'état. Nazosala na Lingala parce que eza monoko na biso mpona kopermettre bato ebele bayoka oyo balobaka français te bayeba tozolobela nini. Émission na biso oyo elingi koloba mboka na biso ezobela maladi nini, boni tokomi na esika mboka ekomi wana mpona nini, tosala nini mpo mboka ezonga malamu, etambola malamu, tobikisa yango na maladi oyo eza na yango. Biloko nyonso biso tozoya koloba awa eza toza koconsidere yango lokola maladi mpona mboka. Likambo oyo examen d'état 100% ekomi maladi mpona mboka. Ntango biso tozokola makambo wana ezalaki te. Mbala moko kaka tomoni makambo wana ekomi ekole na ekole bazobimisa 100%. Esali ke soki babote mwana akomi 5e 6e bazosala tu bana bakendela baekole oyo bazwaka ba 100% wana. Eza mabe te koluka mwana na azwa, eza mabe te ke ekole esala 100%. Mais problème toza nango eza nini, makambo yango ezosalema ndenge nini. Lelo oyo po baekole wana oyo esi eyebani ke bango bazwa kaka 100%, babundaka ezala kaka bongo, makambo nini basalaka mpo bazwa 100% wana. Bato ya baekole wana bakoma kwake gouvernement si apekisi makambo ya bamaki, bango basalaka maki ata na secret ata na katimini bana bango fo bakota maki ata une semaine. Po na kati ya maki wana nde basalaka babiloko oyo etindaka ke ekole na bango ebimaka 100%. Etape ya liboso esalemaka na niveau ya maki. Toyebi yango ndenge nini ntango biso moko na kati ya famille bana bakoti bazwi examen d'état, bana bayekola batala kuna na maki biloko ya kolakisa biso tala boye. Déjà basolution ezalaki kala mais toyekoba makambo yango. Kuna na kati ya maki bekolo oyo po bazala sila 100% na bango bakamataka bato oyo baparticipaki na composition examen d'état. Bazwi mutu moko be mibale na bango baparticipaki kuna basarange na bango baye koencadre bango na kati ya maki. Donc kuna na kati ya maki bana na bango bazosala déjà ba questionnaire oyo kozala na examen d'état ya solo bango bazosala yango déjà kuna na kati ya maki. Eleki koloba ke tricherie ebandi déjà na niveau ya maki oyo baninga nyonso bakoya komona kaka na examen d'état bango déjà na niveau ya maki. Bato wana baparticipaki na composition bayeli bango biloko wana, bana wana basali yango sous forme révision et tout ça. Ce qui fait mokolo examen d'état mpona bango ezali kaka bazosala formalité base rappeler makambo oyo bayekolisaki bango na maki. Eza tricherie monene. Donc bapara mingi basepelaka wana mwana na nga azaki 80-70 yo moko moni ke mwana na yo azaki na mayele akozwa 70 te, mwana na yo azaki na mayele akozwa 80 te. Mais moni ka mwana abimi na diplôme monene ndenge wana bapo ebele ndenge wana oyo aza komérite te, mais bosali kaka fete. Soki ba 6 étapes wana maki ekomi ere examen bakende kosala examen d'état, baresponsable ekolo balobi na bana bosenga baparent chaque jour fo bozalaka na mbongo mpo mbongo wana kosalisa bino kuna. Bapesi bana instruction ke kuna na kati ya sale bokozala ekole na ekole il faut bokolaboraka entre bino, il faut bosunganaka entre bino. Soki moninga ayebi te bosunga ye parce que ekole na biso il faut ka tozwaka ba 100% na biso wana. Mais bakomi kuna na kati ya sale mbongo bana bayaki na yango basangisi yango bapesi yango surveillant. Siko surveillant batiaki wana po atala bana batriche te. Surveillant lokola bana bapesi ye mbongo, surveillant wana akamati mbongo wana ye atelemi siko na porte atalelaka bana libanda. Soki mutu moko alingi asignale bana mutu azoya bana bakamati biloko nyonso baza kotriche babombi yango. Soki mutu wana aleki ayebisi bana bo bokoki kotravaille bana nyonso bakontinue kotriche. Soki kaka mutu mosusu ye surveillant alobi mutu azoya bana babombi yango, babombi babiloko na bango ya kotriche. Tala ndenge 100% eza kosalema mpe ezosalema boye avec encadrement ya baresponsable ya baekole parce que bango nde
encadrer bana balandi ba surveillant ko négocier na ba surveillant que bana bakopesa quelque chose tika bana ba collaborer boye tout ça. Donc école yebi makambo na zolo ba école wana yebi makambo na zolo ba. Donc bana na biso ba diplôme toza kozwa wa to sepeli mwana nanga 80 70 85 ezali biloko ya muyibi biloko ya kotricher eza point mwana mérité te yoko kama mwana na wazaki maele mingi te babimi na examen d'état point monene ndenge nini mpona makambo oyo eza soni mpona mboka mobimba soni mpona mboka yango na diplôme na biso ekenda libanda bato balinga so diplôme ya Congo te balobi il faut bandela parce que bapratique ya modele oyo eza mabe mwana oyo tolakisi ye kotriche donc tolakisi ye kokosa tolakisi ye koyiba po azwa diplôme d'état azwa po ebele lobi akomi molakisi akomi DG akomi responsable akomi président basi balakisi ye kotriche na se morale na esi ebebi bapara baza complice na biloko oyo po balingi mwana diplôme ezwama kutu ke kutu ata mwana aza makasi te kaka diplôme école mpe alingi kutu ke kutu 100% na école na ye basangani mwana kosala eloko nini mwana kosala bayebisi ye soki bokoni kuna bokolabore soki ayebi te atuni moninga ayebi te ke place wana examen d'état epekisami kotuna moninga mais puiso bayebisaki bango depuis na école babi surveillant na kobanga te bosi bopesi ye mbongo na ye tala biloko eza kosalema na baexamen d'état 100% bandeko émission na biso ezali Congo azobela nini tosala nini po tobikisa Congo nzambe apesi biso biloko nyonso toza badiplôme ekoma ebele bana ebele bamosusu bazoya koyiba na mboka na biso baketonga mboka na bango tozotonga te mpona nini tozolia te mpona nini bato na badiplôme ebele wana baprofesseur nyonso mboni tozokoka kogere mboka te mboni tozokoka kotonga mboka te mpona nini badiplôme toza na yango ekokani te na mayele eza na motu na biso bato ebele meme bao bazokende otangaka na bapoto kuna tozomona badoctorat nini ekoteli biso na mboka wa concurrence ya badoctorat lelo moto oyo alingi kaka azala docteur 1 quelle que soit ata motu na eza polele me bapesa ye sala eloko boye mboka ezokufa kaka eza interpellation mboka na biso ifo tobikisa yango biso moko toza na mboka mibale te kaka oyo babote totelemela likambo oyo mwana na yo azwa examen d'état ozala fiere peke akoki kodefendre yango so bapesi ye mosala akoki komata français yango tala bana lelo diplôme d'état soki olobi alobela o français akomela yo obandi kolela olobi me ata mwana oyo na ntango na biso ya 6e primaire aza kokoma kitoko tokomi wana ndenge nini mpona nini totiki makambo ya boye ezokende 100% euti wapi nani akokangela biso makambo ya 100% ministre ya enseignement primaire secondaire oza wapi bakonseiller pesquel oza wapi phénomène 100% bana efo kaka bakota maki mpo bainspecteur baya kolakisa bango bakestion oyo deja basi batiaki kuna na examen d'état bana efo bamema mbongo bafuta surveillant bapesa ye mbongo olia akengela bango na examen d'état me ye nde azokengela bato baya kokanga bango teke batriche boni mboka ekomi boye basurveillant wana mpe baza baparent parent aza koparticipe na kotriche na moyibi ya boye tozopesa diplôme ya lokuto bana bamérite te toye kotelemela yango Congo ifo etelema parce que bazobunda kimia ezonga na mboka eza mpo totelemisa mboka tokotelemisa na banani bana oyo nde baresponsable tokotikela mboka lobi bongo tokotikela bana biso moko toza kobebisa bango na lokuta na diplôme ya lokuta na moyibi ya kotriche ya kokorompre surveillant te tolobi magazine na biso baantivalere nyonso ifo ebima tozongisa bavalere mwana ayebake na mérite nazwa na ngai 5 na ngai dignement me na triche te namemela mama na ngai na papa na ngai diplôme ya lokumu oyo na mérite eza te namemele 85% 90% ya soni na yibi na triche te il faut mabe tobenga yango mabe na Congo soki tolingi Congo etelema mabe ezala mabe mpona nyonso totika biloko oyo makambo ya 100% totelemela yango baluka ndenge mosusu ya kosala basurveillant wana ndenge nini tosala mpo ezala te basurveillant bazozwa mbongo ya bana batika bana batriche ezala te bato baza na composition examen d'état bayaka kosala répétition na bana na maki toboyi yango nakanisi mpona lelo tosuki awa oyo nde tosalaki deja na français toza kocontinue oyo mpe aza na likanisi azanga te koya koaproche biso numero na biso eza 081
47 43 732 okoki koaborde biso na émission soki opoza na likanisi ya malamu ndenge nini tobundisa baantivalere oyo bamabe oyo nyonso biso moko toza kosala oyo eza koboma mboka eza kozongisa mboka ya nsima oyo eza kobelisa mboka oye tokotikela mpe nzela oleka kati na émission na biso parce eza émission ya biso nyonso bakongolais totelemisa mboka oyo tobikisa mboka oyo merci à la prochaine.